Capage TV. Capage TV. Capage TV. Batu oyo lelo babala. O mibali na bango basalaka. Basi ebele bazana difficulté ko mona mibali na bango wana. Mobali oyo asalaka pe asana ba camarade ebele. Mama tiango na mutu soko bali yoko yoke sengwa libala te. Ba camarade na yende c'est mon combat. Et puis moi ça ndaku yende fois za ka souple ko kata mobali na poil. Maman, kolanda ba jipo ezo tambola te mibali ba tondisa mina poil. Dans la poil ebele, te ya ko kata ezate. Maman, libali eza lokola ndako nganga. Okosi. Soko sokoti ba yibi o makolo. Okosi. Eh, libali eza ndako nganga. Mobali mususu banda yoka yo sola nie asimba ko lisusu te. Malobi pété. Malobi pété. Baba. Reprochez-moi sinayo, reprochez mobali na yo. Et ça ka biloko biso moko to liya kata to bimisa kango oyeba ko mi soignete nde tikali na mwantsonga. Ili bala moko mwasi na mobali basala compétition ya panza biloko na ndako. Soki ya pandi téléphone eta ye pazu ya pandi ta. Ya pandi TV ta ye pazu fandi te ka pandi pa. Libala e kabwana basilisino nyonso na ko panza. Moi, si mobile siko bandi hotel lobi, libalo elenga $38,000. Ma ouais. Babi mina parking. Babandi ko panza nebe mituka. Oya pandi mutuka. Moi si oya pandi mutuka mobali. Libala eza na tamo ko brutalité comme le corps autorisé. Ozoko maman. Oko suka motema lobi. Non nazo suki. Na suki. Ena moi si mususu ane ndumbati. Mais ma kamwa sala yo kokate. Boko ko longo banda kuna na ngambo kuna boyo koma na ngambo te. Ata ko soma te ko tala tala boutique nyonso akota mababi ma akota mababi ma. Asomi te me akoti ko na boutique nyonso. To wuti ko lia na ndaku mais moi sto bimika na balabala bo amoni malewa to kota. Et ça na ba défaut, to ça na plusieurs défauts ya ko boye la mwasi. Tu as plusieurs défauts ya ko boye la mobali. Tela babilongi ya mibali o babala basaka bilongi mafuta graisse ebele fina ye awa omone loko bo ba lokola nido Mobala zo bima na ndaku yo moko pena mwaso zo mona ke graisse o eteli ngebi makutu yango moko puchaka papa mu cheke azonga ebutu non, qui peut être qui déplace la salle à Gayango. Ozo popu. Encore remarquer les lots. Quand les alaki mibali bazalaki très agité. Kobunda pamba. Mais pourquoi les lots mibali bazo bunda li susute? Quoi ni dadi? Na mobalo aza célibataire. Lobana c'est qu'on a on n'est pas mis ça c'est comme pas. No balo tea. No balo uchote la bunda te. Tika boy. Boy ça te tika. Ça dépend. Attends ça maître, tu na maître ninja. Maître, ce que uchote le bunda pour foko est ce que bunda. Ba ko betayi. Tu na maître chura moma. Tu na ba mpaka, tu na ba venonyo so ba patron. Même yo moko. Soko uti hotel yokate ngona gai ngakoto quand déjà manu la tika université université munene bwana kingabwa vraiment ko kamwa ndoko na ebite na ebiso nzela obi oya bo soko be tabe tena nzela se boye o soko ke bo nzela to libesa soko poalu boye soko ke be tina point chaud na kinga bo ke pena tina wenzambila o ke tina point chaud boye soko ke ngo ke TP obimiti BAT so bunga te moyete donc université qui toko ya cardinal Mandou les Arts tala option
sciences juridiques, droit, sciences sociales, administratives et politiques, relations internationales, sciences environnementales, sciences informatiques, sciences de la santé, sciences infirmières, Yabatatonga. Centre de formation en informatique et langue. Ah, mais bazana nyonso. Pembedi boy to kenda ko fina la musika. Totiki bambouteillage ya Congo c'est misara biso ba l'échec na ba classe. Université qui to kwa karina malu les gens na ba normes nyonso international. Tozotika quartier na biso to ke no mataka na ba biso to ke na ba retard na ba mabe musika. Or on a place to ça. Tout ezawa. Ezana ba option nyo. Continuer. Ngana sonde likasi turo. Tokota toyeba. Tokota toyeba. Et puis classe ça na retard. Na bana bazui diplôme na biso bambiaka tokota classe moko. Tokota. Pasta. Ngana utiko s'inscrire. Rien à dire. Tout songeli nchiki. ISEM Université Cardinal Malula. Mama bazaiba si ça ouais. Je coco. Awa. Ebonga. Mama. Oba komi batu awa. Awa. To se rattraper to ko tela ke tin to tikele bango te biso to chami mitu. Awa. Mais moi ils ont à fraîche. O uta na diplôme na onda ko kuta biso chiki moko. Boya, tu sais que nous déjà, biso te s'inscrit. Réception de 8h à 15h. De 8h à 15h. Ah, tu as chiki moko peu propre ba misa ebelé. Et puis ba bengana bana te. Et puis comme singa, capable na pris assez boy. Tala maké les a. Ebela ba tu bazo kendo wa ko telma na ba reba kenda ba ni visiter misika. O bazo ko makarita. Otali ce qui ban ba mi classe, bazo ya kama kolo ko c'est la transport. Surtout ça. Mama, o zamele ndengeni. O zo ki na classe facile de cola social vie makolele eleki. Mais après tout ça Simanda, quartier to vandi, so continue awa. Nikamba bisite mvula te. Pan okenda. Classe de vie hein. Maman, ko sana classe te. Ngana magale sheki kala pona ba te pourquoi na zonge na jo. Reta na chiki ezate. Maman, tala boya, ba bisite no batumine na babima awa. Na sanze la université au Kambi PP pays. Walibala. Voilà. Mariage zanini. Nanya koki obala, pe nanya koki obala te. Et c'est quoi libala izani. Est-ce que ma couple on peut attendre au thé ba osali la paix. Ba osali la makasi. Ah, c'est des bêtises, c'est d'accord comme c'est sur ma paix ma papa ba osali la. Ba osali la. Ba osali la peine sur. Makasi ba osali la. Ah. Na ngoyi biso eloko moko. Makasi na Bible te. Bible opesa ngai limbisa ndeko na ngai. Comment c'est nzamba ndeni? Ah, limbisa. Liboso saka tokotanga na Galate. Tokotanga na Ephésiens, Matthieu lo Bible ebunga. Ekoma golwa na papa hervé na mutu. Kasi na kota na ngana livre papa il veut faire rigolate oya ba golwa. Lana na yebisa yo. Libala lelo esengwe kiti. Soit parti au bien. Esengo na lobesa nini ekiti. Batu oyo lelo babala. O mibali na bango basalaka. Basi ebele baza na difficulté ko mona mibali na bango wana. Mobali oyo asalaka pe asana ba camarade ebele. Mama tiango na mutu soko bali yoko yoke sengwa libala te. Ba camarade na ende se mon combat. Ba pianga kanda. Ah moni. Wana pena o toucher pas cardino. Ah ndeko na ngai. Oza mwana muke. Ba yebi ba restaurant nyonso. Ba yebi ba boîte nyonso. Ba yebi esika nyonso komelela masanga. Yana ninga koza na camarade tetane ovana na ndako. Très bien. Moutou oya komi marié. Akabwana na ba camarade. Akabwana na bango. Fiancé. Neko kabwana na bandenga mabete. Na ko éviter. Ebimate. Bana bokoma na kapasha kabola ona biso. Ebima kabongo. Conseil musu na zo pesa na libala. Yo muto za na 20 ans 22 ans. Okola nzoto munene. Na solo ba mbinga. Lokwa ba jo. Ba irsila. Na banga kina gaisi okeka na ba poyo kendaka. Oh. Oza mutu nzoto minene. Ba irsila. Keba okobala yaya na yo. Keba. Eza na bane bele asa kosto ya mobali.
sikoyo ba petite ya ajo ya ye bazo mone mukolo bazo linga yete po bolingo pesa ndengwana mama Kapashi yoka na ebisa yo nga na vie nazwa chance te ndenge ezala pena ke fi moko akraka ngai akufela nga bakraka ngai te naza ligorodo ngai mwasa yaka kokrake ngai tangu tokolingana to vivre à sentir bola mwango elekebele bola mwaliteya elekebele à partir à wana nde mwasa sombi affection mawa ebilo za na ngote bav okozala nango eza babota makanango pesa makila eza na ba garçon mususu abali ya ebiso lobi mama to kabwana na ba téléphone ko kipaka téléphone nga tinga pela ko kipe ya yote sinon okufa na tension so mono okokate kende sikabo te on desate banganga oza idemona ngai nazala so na cheli neti na kati na molo kwa ngande na koti na kati na mikangi hey Maman Kapashi sur 100% 85% babaye libala mais ba ça l'assembla même ici ba boti bana même ici ba zwimbongo même ici ba tongi ndaku mais ba ça l'assembla ba yebani bana ozo mona même na kata libala ils appellent support ils a cric ils a na le baki tout ko legeza anti incendie ya libala si mais osa bien balbina bala ndena ebelio na yebi libala moko mwasi na mobali basala compétition ya panza biloko na ndako soki ya pandi telefone eta ye pazu ya pandi ta ya pandi TV ta ye pazu vandeteka pandi pa libala ekabwana basilisino nyonso na kopanza mwasi mobali siko bandi otala lobi libalo elenga $38,000 mawe babimi na parking babandi kopanza nembe mituka oya pandi mutuka mwasi oya pandi mutuka mobali libala eza na tamoko ekokaka brutalité comme lokola autorisé ozoko maman okosuka motema lobi non nazo suki na suki wana so asali nyama be et puis mibale belé baboma basi na mongo ba carrière basi mibale belé basi ndeto salaka boyoka na bipsa yo après libala moko azaka na eloko moko alinga makase kufaka ndetini yoka na ibisa yo est-ce que ndena banako sala be mission kala na sala ngo lisusu fatigue mutu ezo chauffer raisonnement belé ok nandaku musala yo pe sala ko fatigue na lobela yango te na bi ya raisonnement yo ke na be intention na yebi na biloko wana na yebi yo ndebe bani pona boya kati Mama Kapashi yo kana loba nazana nga delo mukuse pona makambo libala yo za mukuse okom daso da senga mutu nyonso apprendre conscience ya likambo ya linga kota o alinga sa charger nango mama libala eza lokola ndako nganga okosi soko sokoti ba yibio makolo okosi libala eza ndako nganga ndenga nonga na bala ba tu ebele bazaka koti oyebi pourquoi mibala ebele mama so ningo ndima pena mobalo yo ningo bala balo pena na ndenga solo asuka na doti te ok de tina civil ok soki aboyi civil lokolo moko na kati moko libanda kwa yebi ete tango eyindaka eloko ebloka bato kati lokola civil eza te civil eblokaka bato ebele civil omoni civil toyebaka te ke eblokaka bato ebele mutu to ayokaka elengi nango mpona protection nakei magistrat telemi babenga nani alati nani
Bourgmestre a télémi. Et ça l'a bien. C'est-à-dire, mutu que no bala po comme na ba photo bourgmestre na ndako. Mutu que no bala po comme na ba photo pasteur yi na ndako. Ouais, na ya boy. Photo nyoso okanga fwacha. Wapi yango lelo? Olemba. Na kangama na kure pour la sela. Yeba no mono ga or mezaga eli bende kure lengisa ngai. Na ba na okufa. Landa kapashi. Nozo mona libala oyezo kende moi sérieux mukie. O batu bazo zwa vie. Ndeti lelo bazui moi quelque chose, lobi bazui te. Somme bale apiaka. Tout somme bale apiaka. Bazo zo un système à tantôt plutôt. Kokanisa te libala oyo bala ya malonga. Yone mutozo mema bazema kitoko, lukuta. Ba o bazo mema pe bazemi libanda bazali. Kana paka. Kaka nampaka. Il y a des paka disciplinés. Basana ba 4 ndaku 5 ndaku. Okosi. Afute la ngope kitoko ayoka ngope poate. Yoko ebite. Yoko yebate. Mama kapashi. Makambo ebele bimaka na vie ya mutu tanga kotia mutu na se. Ndoko mona. Tala. Kokanisa te batu nyonso bayaka na matanga famille na bino. Mwasa ndeko na mobala zalaka moko. Tango kendaka matanga na belle famille. Kokanisa te nde bayambi yo makaso za yo moko. Boyaka wana ta ba 3-4. Encadrement kaka. Encadrement kaka. Ba omono pe na musika. Fi yango ya miso ebima ye wana. Aloba. Bato fingo na musika moyo yeba ezate. To finga makasi surtout ba mibala dikosi. Na mibala mitu. Na basa bisu binene. Na basa bisu binene. Ba mona kaya bango makambo. Oui. Mama kapashi. Na biboye. O sololi. Nengo saboye. Eso pesa pe bana ya mibali na omboto yeba te. Ba yepe na bana. Ba bengi yope mama. Ok. Yope ki di bo tunite oya bengi mama na bano mibali na pesi mbote basa bana banani. Nzoka. Kidiba. Oko remarquer lelo. Kalezalaki mibali bazalaki très agité. Kobunda pamba pamba. Mais pourquoi lelo mibali bazo bunda lisusu te? Quoi ni dadi? Na mobalo aza célibataire. Lobana c'est quand on a pas mis ça c'est comme paka. Lobana on te a. Mobalo aza te la bunda te. Tika boy. Quoi ça te tika? Ça dépend. Attends ça maître, tu na maître ninja. Maître, ce que vous dites tel bunda pour vous est-ce que bunda? Bakobeta yi. Tuna maître chura moma. Tuna ba mpaka, tuna ba veno nyoso ba patron. Même yo moko. Soko uti hotel, yo kate. Nego na gai. Nga ko to tente. Na yo ko da. Unazo pesa tala mama kapashi. Mutu uti hotel abunda kate ba kobeta yo. Pwani. Katabate. Ele misaka. Comme na CV. Assez retrouvé. Assez retrouvé. Elle misaka. Na biboye. Ezala célibataire. Ezala marié. Bampaka bazo bunda te pona nini excès de hôtel. Et buka bango nzoto. Tika boy. Ah Seigneur. Okosi. Hôtel, ce soit à terre. Okosi. Soki mobali no aza brital makasi bo uti hôtel ba tumoli bino na nzela boya bunda. Akobeta mama be. Tika boy. Ngai ese komela ngai. Babeta. Na beta ma. Na lobi likambo oyo ete ya batu nyonso ezala pasteur a uti hotel ako bunda te. Eza mabe, souffle. Eza mabe, souffle. Oko kabitumba te.
Au monde babiloko bobimisanga lokola impoli mena mitema boyebi. Que ma kamusanza balobi. Te, musanza balobi. Au monde qui zelo kwa sike, sina lobango déjà. Non, na lobi lokwa. Kamwe. Mais et ça là on peut déjà fatigue wana mo chango kate. Oh. Oh. Kasi nazo yebisa yo. Mama. Oh. Na pekisi mutu libala te. Na telemeli pete. Mais yo moko. Landa, ngai naza te na problème ite. Kimia. Mais batunde bazoluka ndeti oyebi. Yo so bon c'est suivre ce que bizo benge. Oyebi pourquoi batu belé baboya comparer batu. Point. Okoko yana mwasa kitoko koleka mwasi na ye aoboya parrainer bino. Ah. Ba parrain belé, ba parrainer ka ba faux couple. Ah. Nabi ndiko na ngai. Ah. Iloke belé oloise. Ofisanga pasi makasi Pour parrainer mo ça système. Zoua. Et ça bon? Et ça la Ah, yo va parrainer batala pe ba fiel. Batala pe ba fillette. Ah, moi c'est bien. Et puis parrain musu poko ke no luki abi ngana parrainer ate. Bilengi obino boyo kanga na oyo kangote. Ba ebele ba sa bongo. Tokuta na makambo ebele na makambo yo. Na yango wana mase capage. Olingi osangager na yebi na ngai. Poto wana ozokende eza pona prédote na yo. Eza présentation na yo na mikili. Oza na place ozokende komi bongisama. Pona oya bongi na yo. Ndima men yaya. Osavantire mingi ndima men yaya. Oza na visa. Na zo biso makambo solo. Kapasha zonga te ba gra ba yaya. Bokende tanga zo koma bo meme maman na mairie. Civil. Azonga na ba document. Osa ko s'engager libala eza na hotel na ba exemple na bité ke yo. Oyebi forme nga na tela. Na kende lokwa na obeto ba bordir mais na hotel ande l'été. Mama Kapashi. Iye kola déjà kozala mutema munene. Ozo kota na terrain oyo, topo ningo kota na terrain, oto bato baso ninga ba kota. Bozo kota na terrain oyo. Oui, beaucoup de la province moko, mais beaucoup landa ku moko te. Si. Boyi kota la pe ba province différent. Chaque couple ezaka na moi petit défaut nango, na petit défaut nango. C'est pour cela yamabe na lobaka to sala makasi. Tika yango malembe ya malamu to continuer ko sala yango malamu litia ya ba couple e pesa meli mutu nyoso tate yango parce que mutu so agoteya yango mabe tala siko makambo zo bimalelo na ba couple Mama Kapashi Bible esunga biso mais mibale bele basape mitema mabe omoni mwana moko atazo leka mikolo ba télévision azolela Oya balaki. Mama Kapashi. Koto sanzambe eza mabe. Eza malamu plutôt. Limbisa. Koto sanzambe eza malamu. Koto sa liloba nzambe. Mais soko moni place au komi. Liloba nzambe. Otosaki. Makamonga balanite. Boma yango. Parce que ba couple belé lelo oyo. Ba ken église azolo ba bokoye ba na nzoto. Ti mukolo. Boko silisa nyonso moi ça kangi nzoto mobali pa kangi nzoto nzoko zo yeba te défaut eza pa ya nani landa église landa place ko église ebosana place église sani ni ebosana église ezoloba boye mobali oyo nanu abali yote okoye kolala na ndaku na ye te normalement po soko lali na ndaku na ye ekosala bosani bomeka wana ba terme ka bêtise bosala no bata bomeka employé te ba momo ndeko na ngai zala fier ko ya mwasi mbala mokaka seko ngalo ba pe lingala na uteza kaya ko te ayo ko bimisa te tikanga na bimisa ya te bimisa ya yo bomeka
Église atindaka biso. Place wana na lobaka mona félicitaka église. Église atindaka biso bokende to sala ba examen na hôpital to na hôpital to yeba boza bata ba groupe nini. Po eza na batu mususu pe na domaine na libala groupe na bino boko bala na te. Groupe na bino ko bota ba SS. Groupe na bino ko bota ba AS. Groupe na bino ko bota bano makile sila ka pamba pamba. Bano mikuwa elemba. Eza critique te. Mais ça makambo église eboyaka. Église tindaka pe mwasi na mobali bakende na hôpital ba matisi mobali na mbeto balalisi ye bayebisi na mbeto na banga ba minganga. OK. Balobi mama yaka simba papa na mapeka asimbi docteur azotalaka kuna simba na panzi asimbi docteur azotalaka kuna simba na mipende asimbi ça va bobalana to sala bango ba test sexuel to yeba nzoto papa esalaka to esalaka te mama kapashi biloko zomona na zoloba okasala kwa na oloba ba bêtise eza bêtise te nzoto mama ezalaka na kati ya papa ezalaka libanda réaction ebandaka pa papa ekobanda pa mama te soki réaction ekomi kobanda pa ya mama pa ya papa ezate papa za malade. Mama kapashi okoko bala bogara ndenge nini soki aza bilemba libala ezate omoni mwana wana omoni nga bomi yango abomi yango akobomango mama na kosa yote eza défaut moko ya makasi oyo dérangeaka motutu na mokili ekosiliso meme na posa mokili. Mama sensation eutaka na cerveau. OK. Sentiment eutaka c'est-à-dire miso emoni miso bani ko kabola. Donc mona mutakomi kiki. Ndeyo skana. Eza na mutu mususu banda botama amelaki sebo kokote. Ayebi pe immoralité te. Immoralité saka a Congo ayebi angote. Via qui est puissance ayebi angote. Tu na changu kuna babi somo les arrêtés. Somo eza na partout. Te babi na changu mde bakasa matiti. Kasi yaka de ya. Azo zela yote. Pourquoi que tu as na changu ba c'est pour cela maman ba défaut et commis belé. Ba couple belé, bozomi tuna et humilité et sali 3 mois et sali 4 mois, baza na défaut o ba kutani nango. Remorquage kakate. Baza na défaut oyo ba satanda kité. Ke ba okuta nango, ba kutani nango sikoyo. Merci bobala naki. Si bobala naki. O remarquer ba fiançailles o sali 10 ans. 5 ans, 15 ans, ba mesana, mobile ya kape, moi c'est ya kape ko lamba, ba yekolana makasi, moko na moko sa eba defo muninga, ba kenda pena loko ndeti déjà si ba balana, après ko balana ba weza ka formulaire remplir. Ba ko remplir formulaire. O remarque soko tali bilongi ya mwasi na mobile, o mona ka isa ko séparer ka ba ta âge moko. Pourquoi ça s'apparaître à âge moko et bandaki na amour scolaire et qui amour universitaire et maté suis sous battant on se mona batu basali 12 ans na ki fiancé abali pena muninga na bazana ekara inane abali pena o bazana e âge moko bazwa ki déjà temps ebele na libanda ndoko mona ba potani inane ba potani 2 ans ba potani 3 ans o komi ko réfléchir to umelaka déjà libanda bongo na kati to kabwanela nini bon nazwa ekaka ndenge to bande ko zwana kaka na tangu to zalaki libanda bana pe babota makate babotami mama akola kate akoli lo ba komi ko beta lisolo ngai na papa na bino oyo ezalaki benda bike ezalaki facilité mais ezalaki mwasi na kanaki motema te e koma ki pena ngwa moko ngako kende ko zongisa zongisa kaka zonga kanyi motema mama kapashi kobala ya risque eza kobala ya mutu oyo envia yo na bumwana te amone koleli na yo te wala risque eza risque ya mabe mama na risque boyekola na te parce que na batu nso azobala na ye ayebi ke mwasi na obala aza munoko so bolobi e posani aoloba mobalo na obala zaka brutal
okokanisa makambo te kote na place na mobali na obala zalaka brita la bundaka pamba pamba ngana mona mobali chaque poko ya kaka bilamba salite mwasi na yebi ke papa bundi na nzela basali na pekisa ka likambo ko bunda bunda ngana zala na mwasi moko na tango akala ngana bimisaka kana bakasho tika bo ezalaka babengi yo bakangaki nini yo babune na kata transport nini yo adefaki biloko ya bato nini mama basi ba omonta toloba basi baza yana mwasi mususu ane ndumba te me makambo osala yo kokate boko kolongwa banda kuna na ngambo kuna boyo koma na ngambo te ata ko soma te ko tala tala ba boutique nyonso akota mababi akota mababi asomi te me akoti ko na ba boutique nyonso to uti ko lia na ndaku me mwasi to bimika na balabala bo amoni malewa to kota eza na ba défaut to ça na plusieurs défauts ya ko boyela mwasi to na plusieurs défauts ya ko boyela mobali. Mama Kapashi, eza na mwasi mususu aboyi mobali po akokaka na yete solo a cigarette. Mobali alingi cigarette loko eloko musuna diamba. Na ndako boko mona place simbi cigarette mais soka bina balabala carte esili. Eza na mwasi mususu akokaka solo masanga te, solo alcool akokaka ngote. Po na mibali mususu soka meli masanga. Na solo munoko ne masanga e koma wa kake beti. Et ça n'a pas de défaut, c'est belé. Ba maman peut bosser à la prudent. Basi bosse à la prudent. Maman Kapashi na kosa yote basi andaku basana imprudence makasi ya kokengela ba papa. Maman Kapashi na opeso test moko. Ok, na libalati. Na opeso teste moko ko bosa na kati. Talaka taille ya poili ya mobile na ndenge bote laka. Non ibande. Ndiko na ngai. Esika bakate la koye ba poili na balabala tika. Mama, eza na ba fi mususu. Eza na mibali mususu. Mwasi moko esa moniye. Ekoli. Alobi te na liberté la place de Blimbisa. Na moi ça bilobela yo ko lobele kimi mama basi ba yebi ko taye mibali bazali basi bazali tikabo c'est-à-dire amemaka c'est-à-dire chaque week-end amemaka au salon pédicure manicure na chambre hôtel place bo vendre na bimisa sko bilo na bimisa na chambre place bo vanda ya ka déjà na biki gilette rasoir qui akati au propre akati on ya mapeka nanda ku mukolo na yo ayeba kateke bakate la kanga yeba poali ya kasaka yo mo kataka ya zo kanisa na makanisi sa contrôle maman eza na biloko musisa biloko négligé te marqué ba komo ngo mususu mo eto tanga ezate eza na mibalo yo bazo kataka bango ba poali na basi ya libanda poale botaka mbungi oyebi yango te omona oza muta suki ya pembe te mais poale no comme le quoi eboti pembe OK otala bapeka basa mibala ba mususu te ole kanuka na nzela on sembla makasi ba kobotola bino mibali ba kobotola bino mibali mama ena mwasi mso avana za kuanvielo mobali mobali oyo azate anga soka zaki yangai yango monaka ndako libale komi kanda ndako libale komi mesha pona nini mukolo ndako azo servir lisu ndako biete pona nini ye bazo servir ye libanda bakata kono ba poala libumu ngana yebi eza na mwasi basi o bazanga ka biki gilette te na saki yaya mobala lingaka ba soigner ye po bino basi boza ba kolo soigner boye baka déjà commis soigner OK siko biso to yaka pa na bino mama tela ba bilongi mibali o babala bazaka bilongi mafuta graisse ebele
fina ye awa omone loko boye ba lokola nido Mwambala zo bima na ndaku yo moko pena mwaso zo mona ke greso eteli ngebi bakutu yango moko puchaka papa mu cheke azonga ebutu no occupé ta qui place basala ka yango ozo ko pousser lisusu libala mutu poko bomango yo moko zo pousser yango faut comme un peu concurrence kuna basalier ape basalier kuna bakati kuna ape bakati okomo ye bate ba okato nini et puis moi ça ndaku yende fois za ka souple ko kata mobile na poil mama ko landa ba jipo ezo tambola te mibali batondisa mina poil dans la poil ebele te ya ko kata ezate musu la ndenge nini mobile peut-être za autorité te ya ko kota ko ba biki gileti ezate biki gileti fois kutela mona ndaku oko kata papa te mo iseka papa zwa gileti tango okota na du sani kata nana biloko ebele ndeko nanga mwasi na ninga toloba na mateya oyo omona mobali semi ninyo eza na mibale ebele kaka ndenge ozomona mandefu ekuba boye kuna mpe na se bapoile ekuba senge toboka kaleso etoboka mejipa sika mama so contrôle te mwambali fois zwaka c'est-à-dire kaleso mobali batongaka yango te ekufi bwaka kota ballon mama tolobaka makambo eza vrai bosolo liko mobali contrôler mwasi contrôler pe mobali défaut moko pe lisu esa pa mibali pe belé bali ko kabate surtout ça kabela mama na ba oyebi kaza mwasi na yo pourquoi mbongo wenze ememela biso fatigue pour na pesa ka mbongo wenze chaque jour même fatigue te mko mususo ye ozwi $100 de sa mama zwa basi ebele bakota ba compagnie po mibali baleki maboko makasi alobi na ndimi na sala tozwa bonne ponga pena sunga ga famille na ngai mwasi oya sala kate yo mobali faut simer ba responsabilité soki problème uti na famille na ye faut tinda po edo sa ka température mwasa zoyoka mama bengi ya beli papa bengi ya beli bazo traumatiser mwasi baleki ba problème ezo traumatiser mwasi azo bebande na sukate yondo sa mwasi ba bengi ka bobo c'est la YouTube futa nalo makambo so za na YouTube papa oza ba partenaire oya lati se au plan so comme nani rythme makambo yaya kumisa nzambe omoni plante olati eza na basi bela sali 10 ans na ndako libala basombele ekambala moko na mona ngoko ona papa landela mama landela papa suivi na kata libala eza très important mukolo mususu pe ovandi ozotala ndenge basalaka mwasi na yo manzaka nde bakanga ke suki okotike pe na salon ofuti pe mbongo sinon te bakotike loye na salon mingi soko moni mwasi banda kende libala bana verni nde bato ya ko salema manzaka na porte ndako mobala leki maboko makasi faut mwasa bimaka pe chaque fin du mois akepe na salon place ba osala pe batu nyonso ye pa koti place ba zotonga ye pa seni ayoki ata ba solo ana matongi et pesa ka bango pe vitamine c'est très important au sololi est-ce que biloko na lobby au sololi makasi la zui ya mutu ya ozwa mama ko négliger te na obete lope li soli solo moko est-ce que oyebi ke na vie ya lelo tokomi ko wela liwa deni okufa sunda na mwana te ndeko za mwana mukie mama na papa bazomi tuna na ba question na mitema mais ba koloba ngote nani okufa liboso et comment pe eza na mitema po tadi omonde eza boy eza na mibalo bazali déjà ninga za boye aloba pena ke oso akufi ça va c'est solo alembi yo position ko kabwanela zo mona ngote koka
kanisa te ba matange belo to kendaka bato bazolela bato bazolela non kolela musu ezaka ya kimia na ba mona kanga pe na senini na leli na lemba qui est déjà akende ça l'attention D'ailleurs kiko mibali sepela na mobali oyo atomboki alobi ekufa ke mobali oyo azoko koboma te mazokundaka nyonso na motema mabe ngai soki ndeko mwasi landa lisolo na betela yo mama Kapashi mwasi nyonso oyo baboya ye aluka ye bakozi te akendaka kolela na mabondeli aza zoba mobali azongaka te na libondeli landa eloko na biso yo ezala mwasi oyo akei azongaka te na libondeli badefo oyo akimeli ndako wana esa yeba yango tongo abi pena kuna na rate liwa tala bana na boya ye sante kitoko tala bana na boya ye na koma kitoko na yebi grand frère na nga moko ke sona me repose en paix akabwana na mwasi kana basa kana na basa kuti ngana ya bu pia mama bana ya zu mwasi na mususu mama bana pas zu mobali mo mususu mama bana tomboli esthétique atomboli kolata tomaka ma bien croisement fara fara oyebi ke via kokate ay baza bon papa aswa papa batu longola eloko akata eloko oyo mimi etikala libanda kanda mais ya boya de mwasi oboya déjà mwasi oloba libala ezate siko nini na kati batu musu baboyaka mazokengela ebele akomi na nani ngana koma na ye ogi papa shekine ngayembi ngana koma na ye na koma banzutu sembe bana na koma na ye na koma banzutu na koma sembe c'est faut bibongisaka faut faire très attention libala nyonso ya ndeko na yo ya mobali ekufa pona bino basemeki boyina mwasi wana ti mais bandeko ya mwasi wana soki ndeko na banga mwasi azwi libala kitoko bazaka pour ndeko na bango ndeko ya mwasi famille etalelaka ye na avantage non ke na désavantage nalobi bien kange eloko ya lelo yaya ato yeli biso nkela soka ofuluka azalaka na bamoyen tozwi okomona sango ndenge kokende ato yeli biso nayebi soko jour wana mema na grand petit ato yeli biso grand p azalaka mutu asimbi libota mpo mobali mpe ntango ayaka na famille asimbaka mpe libota akomaka mpe yaya akomaka mpe papa omwengani naza boye mama Kapashi na principe na ngai ya vie nakenda kotala bandeko na ngai mabo opamba te bayebi yango mpe ke ndenge ayebwe patron aye oyebi le pourquoi okokende otala ndeko na yo boye okuti maladi to okuti mama na yo azobela oyebisa mama ke ezelanga nazonga ndako mobali ntango ayaka mobimba ya mingi te me ya moke fo ezala na poche parce que banda ata na aspirine banda ata na fiche mbongo akise kolanda po bahôpital lelo soki esomba fiche banda ata na fiche premier soin c'est comme ça nde omonaka être l'homme mobali eza na baqualité ebele bakontelaka mpe mobali na famille c'est ça mais mibali ebele mpe bomema na bafamille famille ezotuna oyo mobali oyo alokota ye wapi mais ye mobali ayebaka te ke balobaki alokota yango moni jésus christ azalaki très prudent avant na bayekola azotuna bango bato balobaka nini mpo na ngai esengaki ayeba tanto mwasi moko aza kuna azoloba bilobela jésus aza mwasi na mobali na nga atunaki bayekoli est-ce que ntango yo ofandaka na baninga ntango ofandaka na bato otunaka bango question wana bato balobaka nini mpo na ngai mitunaka tobongisaka badefo na biso mike mike mpo place bakobomela ngai na moye toyeba eza te osololiko nyonso ezala na légérité te oui libala eza place akanda makasi koleka na kanda mboka tika boye libala eza place tuna bato bakota oyo bameka bayebi yango eza mpe na basi mosusu azwa mpe mobali
baboti bana mibale baboti bana misatu moi si tala mama ezana basio bazapena na mitema wana souci akofana na libala mais mobala zotala mobala osala makambo elengi te bazande belé basi ozomona basi bazobeta pe de côté azana mobali mais ya muninga na ya mobali te azana mobali mais ya muninga na mwasi wa konsola ka so pakasali buzoba so pakasali buzoba kibuninga nyoso ya mwasi tobetela maboko te kimuninga nyoso mobali tobeta maboko te mwasi nengo zabo mama kapashi ezaka te er nisonga na kuta okana bana basi so na kuto na manager na sepelaka oza mutu mi hema ya kufa na yoka ndeko na ngai natani komwa mutu te yo pourquoi revesa ngabwe mama oyebi soto komo kuto na ba basi mingi ekomi suspect surtout bino baso bosima mbongo baketa bino ba lesbienne ti photo kuta kona mibali sika bo mibali manager te bakuta koka mibali bazala pembeni eyebani te oye koya eye naso biso mama kapashi eza bongo tovandisa ba camarade intime na bandako boyebi makambo basala biso tuna na poto bakoyebi biso yo yebi ke famille euti kobenga ngai pasteur akimi bango na mwana bango 18 ans tika bo mwana bapesa ki ya encadré depuis na âge à 16 ans ba monisko chou ezate bolingo ekoli na pasteur na mwana benga babenga na Hollande kasi moko euti ko abimisi kona mwana ya mwasi na ye paka moko na Belgique mwana ya mwasi na ye mwasi ya bana asaleli yango kudi ya soso kudi ya match nyonso eza risque mais il faut que bonde la nzambe akuta ni sona mutu bien c'est ça osana mobali mama mutu akosa yote biloko nga na lobaka faut zwa kango na valeur ko néglige kate mwana mwasi oya komi na 16 ans 17 ans 18 ans azape na gumu susu na mwana oya mwasi aza na 28 à 30 ans guni ese biloko bona ko ba ngopena na TV ndeko na nga mwasi pourquoi le jour ko bimisanga impoli makasi yo bima mwasi a respect ba mpaka ba comprendre Sko yo pa faire guni tie respect d'abord okozo pe mwasi nga mwana muke mais très impoli asa pe respecter mama marge ba guango obwa kipe ko bwa kande ni ndeko na mwasi te oboye oboye faut ça le lobi ba terme moko trop vulgaire le na monu za trop vulgaire za tendre te obimisi pena qui impoli ni ça dit comment na loba ba lo lenga vi oyo mena obimisi ngo dans la télé mais maman kapashi yo soko ke libala oko sala erreur te parce que mpaka yebi déjà que kapashi à cause en erreur te po ayebi o wa pela yebi ngate to yebi na yebi ni maman oyebi même na babar il y a des bars et des bars au moment où on compte ba Pullman ba Grand Hôtel ba ela kabiso soko siko commander nguba toko melango na tête na moi secret ba koya nango déjà o esi ba palola déjà bien ba longola poso mais tant to kota babara ba kimbuta ya ba matonge ya ba nini to yeba katisi da moi si soka za tendre yene muto osani akokuwa lola yango pe muto bana ko teta so pesa ka papa OK sko zo mona tant yo bana ko teta e bana ke mukena munoko mais tant mama zo teta o yambaka liboke mbala moko OK et contribuer à rappeler sur la vitamine botala ka to landelaka ba cheninga bien est-ce que petit corps nga tonga mono maman mobali nyonso na motema na ina minute yo a découvrir ce que place o balingi ye mobala yebaka yo ne peut faut ça l'examen de conscience est-ce que papa zo sepela toi zo sepela te eza mobali muso ali aka biloko na po aboya ko négliger mbongo na ya wenza pesaka abimbo mbongo na ngamo ko fona ali yango tina suka mais méchant azolia mais méchant méchant. OK.
kasi tozape na mibali mosusu elaleli na ye na butu na mbetu esepelisaka mama te moto alala lokola akufi tout droit ebangisaka mibali bobongisa elaleli bamama mpe bobongisa elaleli eza na basi ya misu minene bango balalaka lokola misu eza ya kofungwama okosi na okatalité ya oyo il y a des filles il y a des garçons balalaka ndenge wana alali mais misu ne tie lokola azokengela yo ebangisaka mais balalaka na lineti te po ntango baluki ebukana sikoyo mobali amayele asalaka nde nini ayeka achewe pan liso ekangami bana mpe balala bongo eza mpe na mibali mosusu alali me lolemo esalaka ezobeta lokola na monoko depuis bumwana bacubaka ye nzete te etikala bongo yo sikoyo lokolo otonisama na trop spirituel oza moto mama olangi ozoloba azolia biloko bandoki aolia na bandoki na mutu mobali alalaka oco zonga gros plan papa zonga gros plan ndeko na ngai oyo eza chaîne na ngai osama wana ngano na mona na te na apesa mobali moko ya bongo mama tokoka kosilisa te eleki ebele réalité eza ebele siko nabakisa eza na mibali mosusu to eza na mwasi mosusu partenaire na yokaki kaka sola nie bazali sokola olobi lelo eza mate ya badetail ndeko na ngai botika système ya papier bozala système ya baislam mama kapashi bana ebele eza mingi na baswahili baswahili ebele balakisa deja bana na bango eza lokola ndeti ngai mama nga nakutana makambo nasalela bapapier ya pilipili nasalela bapapier ya sima nazika bamataku nakuti mpo kokola eza mpe na babakasa mosusu tosaleli ezala bamachacha okwanzi journée mobima mataku nazwi biso makambo ndeko na nga boye siko na bayaka okola na pasi te oyebi biso kala mabele ebebe mabele ebeba kala ezalaki soko osumbi bakoko ya kala papier eza te litite eza te aovandi so na mabele abendi yo boye nye etikali na zelo okosi ndeko nango aza kapashi kapashi ndeko tokoma koevite mpo bagilete ekwya na mabele mwana okata dendo fofetre manager ayebi makambo nazoloba c'est-à-dire mokili wuti musika eza na bato ebele ozomona mobali ti lelo alelaka imoraidi pekisa ye papier atika papier lelo mpe modernisation ekomi batoilette oyo tootonga lelo na bandako bakomi kotya tcho ya mai mpo soki osilisi olekisi tcho awa koyoka nie na onkele te simba sokola c'est très capital eza bamateya oyo bapasteri ntango tokende na mateya bacouple bateyaka na bango yango te oza mobali oyo bipoti ebimaka yo ngonga nyonso après 2 heures bipoti ebimi fo landelaka oza mobali oyo omiyebaka oyo ozali mbebo na ye kaukaka mabe koma kolokola tapi eza lokola miri batie couleur te landelaka yo mpe mama yo mpe papa fo oyebisaka moninga mais eza mpe na mibali mosusu soki oyebisi surtout mibali ya baprofete nzambe ayebisinga mikolo nazala na eta oyo te soki omoni mobali azoyebi soki nazo kaka motu mpasi ere nyonso olandela mpe suki na ye aza moto asuki ya se to aza moto asuki ya likolo fo kata mpe suki mayeba na kokota na motu libala eza na baprincipe ebele mama kapashi mobali mosusu banda ayoka yo sola nie asimbako lisusu te malobi mpe te baba reproche mwasi na yo reproche mobali na yo ezaka biloko biso moko toliaka ntango tobimisaka yango oyeba ekomi soigne te nde etikali na mwa ntsonga mwasa libala okoki mpe avolala eza lisumu te obrosaki na ntongo ezala mobali na pokwa mpe obrose libala kaka tata na vie normale c'est très important oyeba odeur na yo ezalaka ndenge nini
mutu fo miyebaka oyo ozali. Mama Kapache eza na mibale ebele baza na soni makasi, basi ebele baza na soni makasi. C'est-à-dire azoluka pentin mazobanga mwasi agoyoka sola mu agoyoka ndenge ya pentaka agoyoka sola mu kinzana nga ngapa na agoyoka sola mu kinzana eza lisumu te mama to fa na mobile bolingani lelo fo ayeba penake ngape na pentaka bru obimisi nyonso tireli pepele ngai pe kombela ganga me mama Kapashi soko moninga nga moko na volant owelela okota na mutuka te fongola na porte tellement pendant 20 minutes apo okota so na tikali nga moko na tie misiki ya fere makasi yebaka na son dundola pokuna mutu akoyebisa ngai ke papa otya makelele azati soni ekoboma bacouple ebele couple longola soni couple fandisa partenaire na yo couple bovanda couple bosolola ezala couple mbongo ezala couple pasi bovanda bosolola eza na mwasi mususu mama Kapashi ayebaka kotambola te soka tamboli kaka 2 fois 3 fois mapape makolo komi salité mwasa makolo salité eza mabe makasi mwasa koza makolo salité te okoka mwasa koti liyanzi okoti yango ndenge nini na capitale na centre ville omoni ba quartier boke novanda faut faire très attention ata bozana ba quartier oyo eza marque ndenge mais faut toujours contrôle et luta maman lelo to lobeli ba détail ya bolingo ou c'est très important et conseil na ko bakisa mwasa munene kosokolaka mai ezala muki ete po misuni ya nzoto fo ekota mai mpo na nini mutoki ebombaka salite ndozomona basalite ezobima na se awa lokola bamwamba ekangami noir bino bato minene eza conseil mai ebele na nzoto sokola kitoko tina kingo sokola bien pompe parfum omoni ngani na zabwe ngana lumbaka te na miyebi ngana zali ngana ko beta 3 jours na sokoli to okanga solote stratégie zani stratégie ezate zaka ndenge anticorps na ngani na botama mais liko lobate na sala 3 jours 4 jours na sokolate eza par exemple ba circonstance anzela to place na ngene ko kota retraite na boyi na ngako sokola to peut-être na cachot pongo ebinga bakanga nga pamba pamba cachot ebetinga 3 4 jours na sokolite na sens moko wa bongo osomona mama si mwasi landela ka zolo na yo zolo botaka ba couche ya miyoyi ba poso na zolo foko landela bato bele ba niko landela te mobali mama nazoko sote eza na ba couple ebele ba pesa na lisu biste eza na ba couple ebele ba yebi mbula balia table moko to moni muko balia ka na salle de fête ou à mariage na bango ti lelo ba yebi su mbula balia table. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est prise. Rendez-vous à Moko, le 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Dominica, le 1er décembre en Italie. Batou, baya ebele. Et non pour la frère Michel Bakenda, mais pour la Kokumisa Nzambe Oyo, a commission quand même, en décembre, Mingi souffle de vie ezate. Mingi ata le 1er en Ouamouni en Ote. Mais yonde konanga ozana Italie, ozana pembeni ya Italie. En tout cas, rendez-vous ezali le 1er décembre. Yaka kokumisa Nzambe, yaka konetola ye, yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye, le frère Michel Bakenda. Numéro ezana parce que billetterie est déjà ouvert, somba billet na yo. Contactez biso na numéro oyo. Nzambe akozanga te kopambola yo. Le 1er décembre, na Dominica, Tolobikara, 1000 merci. Que l'Éternel vous bénisse. Kolia mesa moko zaka kitoko makasi na vie ya couple, na vie ya bolingo. Bozolia mesa moko, boluki kwe moko boke botumbisi ata dendo. Botumbisi ata ntaba, botumbisi ata ngulu, bozolia ensemble. Mama Kapache, biloko mukolo okuta nango o raisonninga makasi. Mobali pesa kape mwasi temps, mibale belé, lokola yaki pona intérêt nzoto bana mona nzoto pesa ko sutante. Tikabo. Wa mama kamona lobaka parce que na sape parmi bato na kosi ba chéri trop. Makasi.
na la kata 50 basi na kobalo yo na kokate oza Salomon te na mbongo nini bola kila kyoni e bongo yo ba balaka yo biso nyonso to lakaka basi to lakaka bino eza na mokila tour à tour bande ko nga basi basokosa bango pe ba ya musu ba olaka bango pe tika na kosa pe oya baninga mususu to kosa na ka ndengwana maman zala très prudent to ko pesa lisu conseil boye yo pe olia kabiloko oyebi bien soko le ekangama ko mingu na minu zala très prudent yebe loko kolia na okolia te moi qui talatala mukela mupanzi za lisu mute pona ko kengela ka elongi biso za babilongi oyo natalango te ata mpesa telemi ba yika ke wana za bandage a chene elongi ndawe ba tege eza mpesa nda ko elingai po babilongi za ba forme moko kwa mutesa bunda guerre guerre à vie ya vie na ngana bunda guerre Maman, ngana za muntu ezaki na beti muntu mbata na litama me ba ke radio. Batu mundela zondi, ça dit docteur azondi mateke place o ba beta ke mbata ezaki de li bende ba bamba kiye. Moyen. Ngana beta muntu e gogo, muntu akota scanner. Batala ezalaki nzete kwela ke te gogo. Maboko esali ba dégâts ebele. Ezami sapa ko tena ngo tembete. Moyen te. Ezami sapa ko tena ngo tembete. C'est pour cela, si koyo, maman, a ce que tu dis, maman, na ba papa. Ba papa est belé, na ba maman est belé, ba na bazo kola sans éducation, pour ba papa est belé, ba yo kraba na bango soni, pour na kosola na mwana. O bande ko gangela bango pe ko beta bango tongo bazaki mikie. Po abimi libele, to po abimi mandefu, mwana ko yoka mwana yo sonité. Azala na mandefu abima mabele na tolo fandi saye yebi saye vie ezabwe bane bele bakina mabala ba para ba solo na bango te ba osala mwana libala yazo lela po mwana keite papa malamu alela kate abenga kande mwana pesi mwana conseil mwana oke komba ya vie et ya na butu et ya na moikanga motema vie eza dialogue vie eza lisolo maman église et trahir biso makasi na mamate ya oyo ba famille peut obote me trahir biso makasi eza na bane bele mama via ko sangisa nzoto via ko yeba bolingo ayekola ngo pa baninga na masolo ebele lelo bato bazoyekola na téléphone ya ba groupe bakota ozapena ba groupe wana yo mto yesenga sango te ande ko ngo pakona nga buso bana TV we poanigo bana bazoyekola bolingo oyo ba para balakisi bango te Nyonso na ndaku faut ezala bien détaillé, bien proclamé. Ce qui nyonso est bien détaillé, bien proclamé, libale kozala nango na kimia, ba jeune, ba jeunesse, bande ko boyoki biso par rapport à makambo autre lobby. Naza papa na ya molimo te. Naza pe pasteur na yote. Moko ko benga ngai po tuna pe motuna, moko ko benga ngai osenga pe likanisi, mama kapasha zaka motema malamu. Achaka numéro na ngana C. Pourquoi yo bo pesa action de grâce? Faut ezalaka papa na propre ya molimo na église au sambelaka. Est-ce que mateya ona yo kisi yo? Okoki ko salela yango te. Mama kapashi keba jeune fille keba bobandaki na mobali bien. Bobandaki na mobali bien bo se retrouver moko na 30 ans, moko na 29 ans, to moko na 28 ans maman. So Monica brusquement mobile boyo. Faut ça l'attention hein. Oui, na betelo lisolo biso to tanga na université, na campus. Prof azo ebisa baninga na biso o to tanga na bango ba collègue na biso abasi. Alobi na bango boy. Ah wa bozo wana to na premier gradué. Alobi te gradué. Landa. Dieu mystique G1, G2, G3. Na yebi bilo kwa sorti licence. Mtako laksangé logo na plateau azadi. Oza bu mwana wakasi. Pourquoi bino boluka boye ba devanga mais so pe ba boya boya kote ya. Kote ate. Tika mote yi ate na berer na yi. Mama kapash prof azolo baboye. Bande kwa mibali bazana problème ite. Bino nde ba oya basi. Ah, bozo kene ko si sa licence, bozo kene ko si sa classe, bozo bima ba licencié. Mise à là déjà na fiancé na yo.
Ntango kosilisa classe okoma na difficulté à kozwa fiancé pona nini maman moi sois licencié alinga n'importe qui ta mona nzoto na ye banda kutu ko mona nzoto na ye azoke ne komisa la licence bande ko bolimise peut-être boloba ka accompagner ko bo makasi soit silisi boucle ce te boucle te et comme kasikoyo moi ça comme un trouble mental nani azolu kasiko mobala niveau exigence et ya kama kas na moma wana ozomona mama kapash yo koli na yo na lolengo yo kolelo yebi mokili po maîtriser yango okoki kotala kaka te mpaka aza stable ayebi koloba aza na mwa maîtrise to évolue mais mwana awuti kosilisa licence ya mwasi yaya ndeko na wana na wabangele makasi Kamadia ba procurer. Mais yo yebani na batu ebele luka place moko kaba ete. Ami kaba déjà. Ami kaba déjà. Ya za likolo. Place nga nzeza se makasi. Yebisa ye mwasi bongo te. Et comme à l'époque moko mwasi ko miko luka bota mbangu zo yeba lisusu te pour mwasi makambo esila ka yaya. C'est les voice. Yo pakana. Yepe na kokaka ete na kwa ko supporter. Nandeni. Asa kitoko bon mekano ko ebisa ebo tango zonga na poko seke na zweli yo mobile to yo kano état d'esprit na ye ana meka ebongo après ce ko benga ngapso ce ko total terrain OK to PC nani wana mbula ndeko na zonga ndeni osepela kutu embouteillage panzana na mbula ndekute yaka makasi sikola lobi boy oui ovandeli ngo calculer gai tuna na linga ka opeta ngo tuna bolobi nini na lobi bona ndaka libala oui soki mwasi olo bango na fatigue makasi te na ndako libala o motenga pe na mizibika na linette na mayele Capage TV. Capage TV. Capage TV.